bakoko bausika Masa do nzambe. Mais yangwana abimika dans le vide. Hein? Lelo engindi. Fajoye lelo engindi moyete. Bisto kumba ba arbitre. Totala mina biso wana za kunimba kana biso tozala kutalaka. Tozala kukana wapi? Simba kuna pa moyen. Simba kuna pa moyen. Donc nous sommes arrivés au temps où certains présidents de la République, respect à vous, vont perdre la vision comment orienter le pays, comment orienter les nations, comment orienter l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent le message de Kimbangu, le destin prophétique de l'Afrique. Vous risquez, autorité politique, de marcher à contre-coup. Il faut qu'il y ait des Daniel qui viennent vous expliquer au roi, au bout de vision. Fumukimbangu chrétien. Azalaka. Fumukimbangu aza chrétien. Là j'insiste. Fumukimbangu aza chrétien. Azala tina kuta za na christianisme. Azala tina la honte. Po yada ya gotunda na énergie na ndenge osaka na te. Ada ya gotunda na énergie na ndenge mo osaka na te ke po aleke pa ya mutu moko songolo pour avoir énergie. C'est impossible. Tu peux quitter le niveau. Jamais. Hein? Magamusu boyoka ngoko yoka. Ba betla ba masolo. Ba koma ya lokuta. Mais batu ba viva makambo na mabele oyo ya Congo live. Ba viva. Et puis tout ça ma kalate. Resa makakawati. Hein? Fumukimbangu na 1950 azaka vivante. Na 1950 azaka vivante. Dayo kufa. Kasi na 1950. Wana kudorba. Fumukimbangu n'est pas mort. Fumukimbangu a kufa te. Koko matone. Tout le monde va dimension. Je vais vous savoir. Fumukimbangu n'est pas mort. Amona naka partout abimaka assistaka biso azakada biso na banenge nyoso. So akufine. Et ça c'est ngande ba dimension spirituelle à batu pour ba comprendre. Qui est le maître. Parce que le maître des nombres est père et père. Donc, voilà. Il vit encore. Vous comprenez? Après Kimbangu, c'est moi. Donc là Kimbangu azali kolo. Kimbangu il paraît dans Zambie Afrique. Dans le lobby, hein? Dans le lobby après Kimbangu, c'est-à-dire lui. Kimbangu est chef à confession religieuse Mobimba. Il est adoré en Afrique. Il était. Kimbangu wana eza Kimbangu église. O nga na lo église té, na lo Kimbangu. Mfumu yi atika église. Oh, c'est vrai. Atika église, Kimbangu atika église. Ba église là bateau bana na yende ba au fond l'église. Famille. Famille de ba au fond l'église. Kimbangu atika église té. Akamambo kabolo bakate. Tokoboma beglisi wana. Surtout yo soni kafuta mbebu rouge. Okasangula zobota na kisantu. Denis c'est le roi de Carolite. Moyibi. Bakakenza. Ba Micheline Chaban. Ba Patrice Ngoy. Tala mutu rondro kaba osala. Pati ya farine na boulangerie mama poto. Tala muku na ba paquet.
risque de froisser certaines sensibilités, cher Yann, l'historien de la langue doit reconnaître qu'il existe un lien étymologique entre crétin et chrétien. Oruki makambo ao okomona makambo ao indie misoka kaboy okomona makambo ao yezo akusangisa biso yezo ngo azalaka na likolo azalaka na se azalaka na banana azalaka na putu na amerike esika nini toyebi te tokotala kaka likambo yango tokitisa mitima totambola na bolingo totambola na misala totambola na mibeko. Ekila ya mwambe nati liso ya posa te pe lisolo ya litoi na mobali to mwasi ya moninga te na bimi na mobali to mwasi ya moto te wana elekeli kotungisa ye ezali lokola koboma ye ekila ya libwa mobali atongaka ndako mwasi azali ndako ya libota kolinga pe kokumisa mobali to mwasi na yo efungolaka yo ekuke ya bomoto. Koko il faut kozongela bokoko. Elinga lungwila la meli. Voilà. Bande kwa Kongo dia totila ton mundele azo sala eloko moko asala ngo d'abord pour l'intérêt na ye na batu na ye malgré toi kokanga batu na ye pe ozo bolongwa na dimension ya distraction ya ba idolâtre to suki wa na mena na mai po journal lomo ya makasi. Lelo, c'est la vie. Lelo ingindi. Fakyoye. Lelo ingindi. Moyete. Bisto kumba ba arbitre. Totala mina biswa na za kunimba kana biswa. Tozara kutalaka. Tozara kukana wapi. Hey, simba kuna pa moyen. Simba kuna pa moyen. kwenda na mission na école na yandi betke kwenda na kulonguka ndinga ya nzambi na baeleve nyonso ibuna mukezola kupesa bino mbote sambu muke tonda mingi bantu ya Congo muvanda kakuna banda bamvula zole mbuke dila Congo penza mbuke wanzala ataki mamusive na kuja mama bokozala imilia na mabele wana soki ozwi yango ekopolisa nzoto motema pe molimo na yo ekila ya tuku mibale tata mama mwana tembete ekila ya bikila ekobota lifuta ya malamu soki osali bolamu ya mabe soki osali mabe
lifuta yango ebanda na se te na mboka ya milimo. Na wana bondela pesenga bolimbisi na Tata Nzambe tango ozali nanu na bomoi ya se. Bino nyonso oyo boyoki liloba na ngai pomba, bozala na boboto, kimia pe na esengo. Po liloba oyo ezali ya yeme Tata Nzambe. Bondima pe bosalela yango po ezali ekila ya bomoi. Yengekeno la famille. Yengekeno frère et sœur. Sister. Donc tozali banzambe. Ezalaka tata mfuma longa azali nzambe te. Ndenge papa banyingisa lubi bana balobaki na yende papa ndimini ye azali nzambe. Tata banyingisa azali nzambe. Mama mpu azali nzambe. Papa Kema azali nzambe. Papa Nsomi azali nzambe. Tata Samba ou bien papa Monzaka ou bien papa Ngabala ou bien papa Madudu. Biso panso tozali wa moko moko azali nzambe. Kubusi na kadeka mwana te. Nous sommes un grand peuple, le peuple de Nzambe. Ne l'oubliez jamais. OTEP, c'est Kalala Omutunde. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble, nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.